à travers syndicat télévision, tu peux nous bambo, tu peux nous besoin mina. Tu n'as émission de ce moment ça Hollande à tout moment peut vous appeler à disposition il y a pour l'adaptation de syndicat télévision. Tout ce qui nous vraiment beau s'abonner mensuellement et pour ça là vraiment bien. Syndicat les actualité toujours le bilan il y a pour la pizza et belé tout le monde le beau que tu as ya pour eux. Azaki moko ya ba diaspora pe résistant na niveau ya boto kuna na mboka ya Belgique tout le monde. Et là, ça a été la raison c'est qui est concert, il a fallu beaucoup de temps ça qui va des ordres, le lot va gagner pour quelque chose. Mais comme si tu as posé par exemple la déclaration, à quand il y a politique qui va finir pour le banaï à travers chaque délégué et ça qui peut bien être le bilan soit faire il y a président rwandais au Paul Kagame président Rwanda. Natina ba propos na yeko na mboka na biso RDC ba congolais ba luka kampo ya mboka na biso moment étalien TP ba ça qui déclaration par rapport à chef de l'état ba bien ko côté la paix ba rwandais et puis affaire matata bon ndenge ko constitutionnel de sengi besoin que ce dossier na sénat pour ko isaïe à l'occasion na pour ça en tout cas tous allons mettre ici tous allons mettre ici na vraiment de symbole ba question d'actualité pe na émission na biso qui te ça na pour la bonjour maître ici bonjour vous Katia santé za malamu napesi bakongomani nyonso mbote bisika bazali kolandanga napesi ndeko nanga Boketu premier mbote bisika azali po azali mutu oyo nga pe ntango nagi na boloko quand même akouragaka ngai napesi président national nanga honorable Franck mbote napesi bato nyonso mbote mais maître Bessiba ndeko mosusu baza na baniveau ya poto kuna tozoluka kosala toujours barecherche mpona koyeba soki si réellement Boketu mpenza akangami me bamosusu eza nango babeuse akangami te bamosusu balobi aza na ye bien tomonaki ekuta azoleka est ce que akangami mpenza efolo to mpe na baraison politique omoni mama na oyebisa eloko moko boye na poto bato bavandaka kuna baza na bango mo balinganaka te na ngongo na koyebisa oyo bo baza na division makasi surtout division na bango oyo ya makasi mpona nini na parti ya mort ya papa Ngwanda bamisusu bazwi mbongo bameli bazwi mbongo il fallait mbongo ya contribution bakende koprésente yango devant obe famille ya Ngwanda ou bien na pariko mais bamisusu bazwi mbongo wana bale yango donc division ezali na olanda bavox na bango nyonso biloko nyonso basalaka omoni ndeko nanga Boketu eloko boma Boketu ni amato imangungi nayebi te Boketu ma mukoloni Boketu akochanger politique basala yango mpona mutu te politique basala yango mpona fanatisme te politique basala yango mpona kosunga mboka po mboka ekende malamu etumbo tozalaki nango na mboka oyo mutu nyonso alingaki barenverse pouvoir ya Hippolyte Kanambe tosali makasi biso bacombattant nga solo baka bacombattant na ntango ya bacombattant oyo baza na kati ya Kinshasa mpona nini nakoyebi biso bongo mama ndenge tokoloba sikoyo FARDC akobunda kuna FARDC aza sur le terrain est-ce que FARDC akofana na France akobunda nde na kati ya terrain etumba démocratie babunda yango na mboka na yo moko lelo oyo ya mboka na biso baboketu bakendaka na bango baexile bakendaka koluka bavie bakomi kuna mpona biso bapesa bato bango mikanda baluka bakota na makambo ya politique mais Boketu azalaki politicien te parce que c'est mon ami nayebi bien nayebi maman abota ye nayebi Mavero nayebi Yane Mado ya mwasi nayebi Léon nayebi Yasayo nayebi Papi nayebi famille na ye mobimba aza muto omaki na grandir na ye Boketu na bambunda na ye soka kwabokaka maître Besisa osao ngai yo aza mutu na kolanda te ndenge na telemelaka ye na makambo afali na makambo ya drapeau nalingaki nazongisa mwana mai na banzela politique oyo ekoki koconduire yo na erreur politique oyo ekoki komema mpe na liwa maloba mpe toloba koyo ekoki kobaluka omoni lelo bakoshe lumbala bamaloba balobaka lelo bakomi kozongisa bango na devoir du mémoire yawana kopesa exemple wana tokomi kuna te bolingo ya mboka ezalaka na méthode oyo bango bakokumba melangu te mama oyo eza mboka na biso Congo po lelo Congo ezala sauvé il faut tobundaka na kati ya Congo mopaya ye abotelo ndako sikoyo mpo ozwa ndako wana kosani oke kofana na Brazzaville otya makelele okoya na balabala wana bando ekosolisa mopaya na ti okorécupere ndako na bino me nga nakiamoka bango
na place ya kosala bamanifestation les politiques na mbazala il fallait baya tosala na bango awa tobunda na bango elongo tela Armand Tungu l'exemple Armand Tungu la sala alakisi bango ngana ali combattant atiki mikili ya poto aye awa aye kobunda ipolitique kanambe abomiye héros na biso ye wana ya ba combattant poto alakisa bolingo ya mboka eza pe na ba combattant mususu lelo bakobunda bakolinga na bango pouvoir à Félix te mais na bango na méthode ba memara politique na bango baza na poto mais bayaka pe bavandi c'est pas dit que ce qu'on est na TV ko finga ba politicien ko finga président de la République au moins tu osali vrai combattant oza combattant ozande zoba et le roboma bango ni ba insulte okotala mutola Malawi tuana ayebi ate ki sesa ndenge zate ayebi ne ba vivre raté okomona ba ko ignorer combat na biso. Et là, on est sali pour le boketu akangama. Et sali buzoba na yemoko. Mais ba le baka ki bakangi pour la raison. Boketu mutakoloba soki ba so ba lobi gouvernement congolais, so ba lobi gouvernement congolais ba kosi. Soki ba lobi gouvernement congolais ba kosi ba kosi ni président Fati ba ko kosa. Non, mais ngala ko yebisa yo. Président de la République a ko tia ekate. Président sans président. Ba ko fa na mboka ya démocratie. Oki ko samba pe na président de la République. Au gros fond, on appelle président. Président n'a rien à voir avec Boketu. Et là, on est dans la banque, on est dans la salle à rater. On est dans la tumba. Makambo au sala, il faut que un jour, et qu'on va louker là. Boketu a salani. Avant d'aller à Bruxelles, mais alors on s'en va dégainer à Paris. Paris est allé, France, Paris est pour les Français. Bruxelles est pour les Belges. Au moins la différence, c'est que les lots maman a cet exemple moi au bout. Ce que tu dis ba Ouara, ba fond dans Congo Brazzaville, ba Katisi Kinshasa, ba ye ba Buki Bandap, ba Panzi, biso ba kino to tika bango, to linga to beta bango. Concert o ezalaki concert moko politique te, ezalaki concert yande ko na biso fali. Ezalaki concert na ye moko. Wana ali fali pas ça plaigner na yete. Plaigner Boketu ezali ba français. Gouvernement français ne mutu ba plaigner ya Boketu. Boketu ayeba kite makambo oyo ye asalaki. Anima kite ke likambo oyo ekoki kokoma boye. Ba ye na concert pour ba bebisa concert à Mninga. Ba sala désordre de 12h si ba 16h. Ba troubler ordre public à ba français. Au monde qui les peine à l'équipe na TV loba qui a civi qui ba français ba l'équipe na TV. Comment ba immigrer? Ba resala ka désordre na mboka na biso. Pour la nini ba comment ba ko na mboka na bango te. Ce que dolandi ba tanta mingi salami na kati ya mboka oyo ya France. Mingi ezaka ba immigrer au monde ba égyptien, ba libyen, ba tunisien. Ba komi ko zuwa lokola ke bato mieux to zongisa bango na mboka na bango. Balingi ba bebisa pe ba valeur ba ndeko na bango misusu bazali kuna. Mundela so ko sala marche, sala no marche, simba kaliko. Ba gilet jaune. Jamais ba sala ba biloko ba sala ne ba kasa biloko ba bebisa biloko. Ba gilet jaune ba sala yango te. Yango moni ndeko na ngai vraiment ezara passe. Ba gilet jaune bango mo ba marchaka. Mais ba sali ba dégater o bango ba sala ki. Les unions sont là pour bébisa honneur ya ba congolais. Les congolais comme ridicule pour la manière ba comportement na bango. Mettez là ba étranger musude ba vendre na kata na mikilio na. Ba ko respecter bango. Yongo na ngono biso boya. Erreur eza na bango ni. Ba lingi bitumba. Mais bitumba eza na mikilité. Bitumba eza na kata Congo, na kata Kinshasa. Pour base ya bitumba nyonso eza na kata Kinshasa. Ba tu ba voir même ba tambanda ba ko marcher. Bah tu passes à Paris, bah tu passes na Uturi bah au marché, il y a Goma bah au marché. Mais bien bah marché, dans le territoire congolais, ceux qui va menacer bango directement bah penser à gouvernement faute. Mais bien dans mboka ya bapaya, on va faire l'opposition dans mboka bapaya. Est-ce que Zalaka, tout le monde est le grand pays. Le grand droit de l'eau Kadhafi, bah l'ongolien na Libyen, na kata Libye. Tout le monde est bien allé, na Tunisie, na Tunisie.
tomoni nani président ya Burkinabé Blaise Compaoré. Donc ce qu'on dit combat boyawa mais méthode de combat na bango ça sous combattre bakomine bato ba voyou bakomine ba brigand omona mais likamutango yaka tane ba kimi ba tiki quelque moment ya bato yango na lobi na yo maman ezalaka soni mboka eza ya biso tout ba congolais mais quand même to se comporter lokola bato ngai na bundi bitumba na Brazzaville biso to kati Brazzaville na 97 to renverser pouvoir to kimisi bisuba biso to kina ba arme ngane na saboye na ndaku na ngai soko kati sikaka na 5 février eki immeuble Bombasa so pese biso to kina ba manoki ya tembe to kina ba 12 na kati to kina ba morte to kina ba arme ndenge na ndenge mais pourquoi pas biso to saki ba comportement wana pour te yeba kaka to zana biso ba étranger malgré to renverser pouvoir lisuba to aider Sassou mais jamais to koki ko comporter lokola ba brigand et bon bango sikoyo ba ko se comporter bongo pour nani baza maele te yango moni ba sort na bango boketu aza na problème na gouvernement français yende aza na problème na boketu aza na ni gouvernement na biso na fali na ngai te mais ni na politique comportement na ye moko leri obi ya mundelaka nini soki akangi yo leri akoti na salle d'audition baauditionne papa leri osisa akozwa sikoyo bafilme abano tiela yo omoni jour otumbaki tala awa tala eloko osalaki tala boketu oyo bakolakisa boketu nyanga atumbi akoloba omoni tozikisi tokotumba biloko betumba mutu kolo eki berere bato bakoseki bakimi babombami mais kombo ya lomundela ayebi deja mutu boye tel bo mutu boye enregistre kombo nao le bokoti ya bokoti France bana bateki boketu ka bakongole bango moko kaka bango moko bacombattant wana boloba bacombattant ye so alobi ke non bayaki na problème depuis 2015 bapesaka bango ke bakoki kokota France te yake naka sambaka balongola ye mais pourquoi pas conseiller boketu yo mpe kokende France te otiki moninga akende seke yo nde okangisi moninga bango na bango baza na koyokana te baza na bomoko te bitumbango oyo bakanga kaka biso badiaspora balakisa eloko nini bacombattant bosoutenir FARDC balakisa teke totindeli ata FARDC balakisa eloko basoutenir FARDC balakisa eloko basoutenir FARDC wabi contribution basali mpo batindela FARDC eloko te kaka munoko mais biso oyo toza bo tokosouffrir tokozala makasi tokosoutenir FARDC na bacondition nyonso bango mpe bakotala babibo tosangisa mbongo tokei tosombi ata babiloko baration totindeli gouvernement apres apesa FARDC bi etant ke communauté congolais oyo efandaka na Europe gouvernement oboya yango te mais monoko eza na bango lokola be omona bato omona na nyonso bakosali balukaka mikanda mais koluka mikanda na bafaso abongo te yango moni nakoloba mabe ya boketu te parce que mutu so aza na pasi koloba mabe na ye te susi mingi eza sikoyo na pasi mama Vero aza na pasi bana boketu asuta bapetit na biso bwana biso bapapa bachance la vie donc bana wana nyonso bana babotami na misu nanga babiloko mosu afo sala il faut okanisa sokoko okoka mokolo président na mboka oyo sokoko asala nini na mboka oyo sokoko wana azali angolin ya loranga na yebi ye de biloko ataka oyekaka ngulungulu mpo komi président de la république oyenokaka ngulungulu na congo boye nde na kovote yo baokutu baza na bakombo nalobi baokutu baza na bakombo bazwa te en plus cela il faut yebaka ye aza ne mozombo oyeka makambo bakongolais oya okota makambo bakongolais bino mpe bazoba bokomi koprie moto abongo action nini sokoko asala na mokili oyo na kritike ye te mais lengo yango tokoloba yango tokofanda tokomona bafali bakosala badon bainonce bakosala badon tokomona bajeune bakosala badon ebongo sikoyo yo osalaki nini mpo oyo bato bakongolais bavote yo osala nini ovandaka wapi wana baelilingi neze bakombatana na baelilingi ya mpambe nayemelaka bango baza baelilingi mpo komba ya solo bajournaliste oyo ya solo eyali bino moto waki na bino sur le terrain le kabila kobeta biso bagaz bacrimogène mais lelo bato mosusu basala bayoutube na bango na kati ya mikili ya poto akoloba kopesa information lokuta yo kopesa information kolekanga ngam naza na kisasa ngam naza na kati ya masolo nayeba ndenge evolution mama moninga
nga so dans cette émission na bakamambo ya sembo na kosaka ti penga na za mutu ba tia bakata soki oza autorité obungi na kodresse yo omone na zongisa Molière na zongisa Tambwe Mwamba na zongisa Jani Mabundu plein pouvoir na banga bonté na telemela Kabila za na pouvoir mais bon on va comprendre sans ce bitumbate yango ko memela bango ba ranking yo kati yo tata muneno le kaka na TV au finga rabatu au inciter rabatu est-ce que mon ngo ya malamu ça va bêtise ba politicien congolais mawatro ba ça ba politicien te ou pas résistant est-ce que va résister so ba ça qui va résistant mais ba ko yo kaka mabumu na pas résistance c'est na nyonso ya tina libumu mais mbongo papa ngwande ki wapi o ba to se ba causation ba mama ba to ba moni ba passe mais mbongo eboti problème oko kama mutu mususu boye akoko kosa la convocation dans la police o ba ko lukanga ponini ba to ba contribuer ba pesa ba mongo baza pamba même kosu ba beta pe tout wat les véritables combattants o ya ba diaspora o ngana ndimaka Arma Tungulu a signé Kabila beta Kabila mabanga mais bango ba ko bundati o kutu Félix wa abeta ne pe ba to akanga be ba to te ba gaz ça na ngodi ba ko bundati to moni ba nikoma yengele ba bunda na ba peche penge ba foi pe bazali awa makambo ya Roger Lumbala kuna ke kotanga sube bala makambo ya rébellion est-ce que makambo ke kotanga bemba déjà utana ndambo ya za kuna pe utana na CP nandenga tangi bakombo wana est-ce que ça faut idée ya yoka obule to okuna ya kula ba imala nse mona basango mema mokumba na yo ndeko mema yango tina suka mais Lumbala mema mokumba na yo mais Lumbala le resala ba crime atuba initiative blanc aki côté quand on a mis la poto ayeba kité atuba or ateki ba or na biso en désordre au Kenya Uganda a violé ba maltraité batu abomi mais comment Léon azalaki témoin oculaire na ye mutu tiele ba kawe témoigner commandant Léon batu ba kufa ki ona baza bataba obe baza batu maman il faut bazala ka batu sikoyo nyobe koti ça président be manabuzo banene ndenge ni ba convoquer na ye ye kutaki sur le terrain ba ko convoquer nini a koti sie po basala nini ko ba kiteki be ba kite ba ko kite te ici ba nyata it ba bete 30 ans bo abimati de leur obo ba congolais bo kelengi leur kata ba congolais bo kelengi bo defa bo loko bo kakati yo mona te Lumbala likamukeka mba ake Rwanda ako ça la complicité na ba Rwanda batake ba congolais a Sibir donc ba oyo ba lona ki faut ba buka yango maman mutu aza sacré oyebi combien de temps Lumbala salaki na RCD na ye oyo asalaka kotolo oyebi ba massacre sala oyebi ke RCD Goma babiloko basala na ngambo kuna tata oyo bobengaka lelo Tambwe Mwamba babiloko asala baboma ba congolais soko simi munduki mais okoko boma nani ebomi to sima minduki to ko bunza Rwanda mais biloko ko sima mandoki boko yeko boma bandeko na bino moko bosana bolingo ba congolais te nzambe pas kozala juste yango mona ko sibir sort nae bemba ça n'a rien à voir avec makambo nae mutu na mutu asalaki axe nae donc lelo mutu na mutu ako mériter et tumbu nae maître Bisito le bien likambo ba congolais pe baza ko Roger nango affaire ya président Kagame de bakine ko kutana mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi kuna na likili ya poto ska wa ba na président ya France Macron na ba proposition de la ba dire na ndenge chef d'état a réagi ça quitté congolais za ko s'inquiéter vraiment na likambo pour la chef de l'état le ba quitté est-ce qu'il fallait le baner kaka boto à répondre et na silence les problèmes yana ba congolais hein ba congolais mingi bomona ba bololé ba tebele ba comprendre kati ba kanisa kati donc ba congolais balingaki nenge gaga matelemi wana ali facha temi ba dobeta gaga makofi pa wani ba sepeli ou bien président lobake siko to ko dresser sikoyo to ko taquer Rwanda wani ba sepeli non diplomatie za bongo te ba ko condamner yo siko lobina ko taquer pays yo po le Rwanda takaka biso physiquement te atilisaka batu atilisaka Bosco Tangani batambwe Mwamba bato basala RCD Goma balani bakunda batwa ya bombami omona marque ya akeni lango mais biso toyebi ke otera makambo nyonso eza ya Kagame
mais il y a okima nini là quelqu'un a lobby crime ezate mais voilà le kimia gaga maboma batu boyebi ke bakunda batu vivant na kati Équateur ba force commune na munene na kati Équateur ba force commune mususu ezali awa na bakati bakunda ki batu yo yebi te ko kota na bango ba keko ba soda ya batu ba soda ba buneki ba salaki na mboka na nini na hôpital mamaimu gaga ma pesa autre ba joie bango so keko exécuter bango. Est-ce que ce mon assassin animi ke na bomaki batu toujours ko wangana yango président sa diplomatie ya malamu alobi nini CPI na siège ya bakor na CPI lobi batu nyonso basala ba crime humanitaire basala ba assassinat ba viola batu bakokanga bango président c'est yango sidi makambo se sidi na lobi na yo toza na position ya faiblesse photo yebaka yango mutu alukela biso makambo nyonso tokoma na position eza politique ya nambe asombela biso ni char ni avion de chasse ni bateau de guerre mais Rwanda na baza nango biso faut te positionner pour juste frapper bango mutu aboma na lekio na mayele diplomatie otokokenda bango bakocomprendre te tozala mitema kokita avant 2024 bato bakozwa solution bokomona makambo ekochanger. Ok, merci Maître Bessi. Tu as dit déjà pour qu'il y ait la cochité de mon pour constitutionnel. Déjà que c'est ce dossier à ma tante pour le niveau de la chambre base, bah bandé la sauce pour le bénité, on a pour moi il va dans le sang ça y est. Mais ça qu'on peut savoir ma tante dans le niveau de président et Sénat, est-ce que à Colombo, tu pas pour quoi? Na lobby polémique. Au moins ni polémique il faut polémique en podium et comme le rôle la procès polémique. Maintenant, il faut que ça soit pas polémique ici là. Pour qu'on ait la vérité, lui condamner qu'il y a ça agité pour rien. Mais justice, ça va pas comme on a. Agité pour avoir Jacques et Mokazo qui ça va. Na lobby attaque Kimi. Interpol les autres qui kangé pour notre zone d'Isaïe. Maman bon a joué bon on est belé. Il y a fortune il y a ça qui nango, il y a ça millionnaire té. Abuta na famille à milliardaire té. Moi ndako moi mukeboye autant que classe no ya finance malamoko comme ministre de finance mbongo ebele bongo ke tonga biloko wana boko mona ke ije faisant la raison bon c'est la justice bako kangmata ye bako kangaye singa akota boloko ba libérer pour nani ba libérer pour so ba boy ndeni so ba boy to kozwa précaution mususu kuna na partie ya cour constitutionnelle aboya comment. Pourquoi les militaires? Le président de la République, il fallait président, il fallait tous les deux chambres là. Tout le monde député, il y a malam. Pour les députés, nous sommes en kabiliste. Tel que moi, je suis pouvoir pour pas investir, pas comme le ballon pas à Pamba. On a émission, on a beaucoup de temps. Mboka na biso bato bachumoli libulu bazali. Mais libulu na ekongama, ekokunda makala mingi. Maître Bessi, tu comme la personne à Souka, mais tout le monde les 26 a déjà dans les réseaux sociaux, puis dans les Twitter, déjà comprendre ça, dossier à Yumbi, même si moi, en Mboka, le gouverneur de la ville de Kinshasa, moi, Jantini Gobila Baka, il faut y aller sous aller pour la qui nous déclarer, tout pas qu'il ne peut pas la Bakamo. Et ça va qu'il y a Yumbi de Lengue Baka. Kassi. Il y a un autre non. Justice n'aime de tomber la Mboka. Donc, justice, il faut ça, l'icolo, il y a tout. Bon, pour le témoin qu'il est tout le monde à Bango. Il faut que nous la justice, basama toyeba est-ce que ezalaka ndengeni ni bato fera ndengeni ako répondre mais il attend que fula que samba akiko fula maki mukebai bon ba osama na maki mukebai likamni de maman nzambe azali juste ozo salaki ya mabe nzambe ekofuta makaka to lingana tende oh mais justice fait ça surtout tiki batwa bato comme mutu makasi il faut justice sale kangaka bato po bato comme na discipline yo mote bobutu na koti batikeki bato bongo yango bepesa bato mutu makasi mais le bana okanga bato omoni maki osali mabe bakangi ba condamner yo mote ba détournement au mote style mna omono détourner 20 000 auto détournement 20 ans au détourner 20 ans et ko bangati parce que mongo ile on a boloko yo lingo yibi mambongo pour moi si doit réunir na sima moi si doit rechanger pas du mobile mosusu je vais qu'on a boloko ici pour na eh maman. Ok, merci Maître Bessi. Valentin à travers la télévision, message, on a la diaspora. Ça passe qu'il y a beaucoup de choses. Donc, lancez message aux enfants, puis numéro de téléphone.
ekopesa pasi bokechi kuta na place à bien ebongo biso bakanga biso na Hippolyte Kanambe toza film bwaka ko biso mama parcours ya combat yebaki boloko ezali enlèvement ezali film ezali ndima ba humiliation na nyonso c'est ça le combat de bato mon on dit eza combat nde oya lukaki na pesi bato tumbote bisika bazali na pesi famille na nga moko mbote numéro de téléphone na nga plus 243 90 266 95 22. Voilà, bolanda qui nous à travers la télévision, tout ce qu'on a promoté sans qu'on puisse avoir un beau débat. D'abord, on va confiance sur le pouvoir d'association qui est au monde, dans sa émission qui tombe. T'as pas pu qu'il y ait mon pouvoir, on a fait qui sont et Michel Long a pris le code difficile à dévoiler depuis Paris, Michel était déporté à Londres. Et bah, joyeux anniversaire à ma petite sœur chérie, grâce à Obambi Congo, donc moi, je suis Kambo, et l'amour. Et je suis ma caméra dans mon fiche, mon caméraman, je vais mettre le zola de la région. Puis on a vu notre nom dans la prochaine émission. Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, où il Londres, et saliko ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon climat bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit so te kama na kati Eden Store. Le produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na si sabiloko nyonso tela ka ye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.